Salut la famille, mbote, bonjour, bonsoir, shalom, on a bien nyonso. Oh, vraiment, bozui libaku ya kolanda chaîne nabiso, ya famille Libota News, télévision, nous sommes là, on est là toujours. Kakande tolo barato, zali to jali peto kojala. En tout cas, famille Libota, partout dans le monde entier, to pesi bino mbote, to pesi mbote la maman Belvi Kandila, patron na balobi, maman oyo, azo pesi sengo na monde cinéma. Poutine de l'écriture Azaka Kamoko, bah innovation à Boyaya Nantozwati. La famille, qu'est-ce qui se passe, Makambe Chali? Kakande Tolobaka, batu balingi évolution à Muningate, balingi muto évolué te. En tout cas, belle vie, aza tellement na lipamboli, nga la benga ngweze lipamboli. Tant aux hommes bazo combattre yo boye, eza étoile. Tellement il y a une étoile où ils ont ma casse, ils sont tellement fort la carte vie belle vie. En tout cas, il faut pas combattre, c'est tout à fait normal. La famille, et là, on est tous les libino. J'espère que tout le monde, bah, 8 ans, à côté la vidéo, ici, péchanga, bah, te belé, bah, sali, bah, vidéo, pour soutenir, où ils allaient artistes, na bango, belle vie, quand la patronne, camarade, na bango, collègue, na bango, ya moussala, service. En tout cas, tout le monde va profiter, tout le monde va faire tout le monde va tout ébélé, ou yo ba sali ba vidéo pour nous soutenir Belvi Kandi la patronne. Biso to viango au cœur. Ba sala ngona mutema malam, ba sala mutema mabe, biso to viango au cœur parce que ba tout ba 8 ans ya ko sala. Alors la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vidéo ya ici le péchant au afingami na façon moko ozwa idete. Ici, le péchant a affingami, je vous dis, pas moyen. Pour un kaka ayeko soutenir Belvi Kandi la patronne. Pour kaka sali émission oyo, a sali vidéo oyo, pour na kotal saki, elle est de cœur avec Belvi, bazo soutenir ye pour un événement oyo, eza le 29. La famille, oyebi moko et ça la passi, et ça la soni, et ça la mabe. Comment on a que Belvi na histoire? Ya ba showbiz boy na ba monde ba boki aza la selle ou affronter loko o ba te belé ba koka ko affronter ngote ngana lo ba Belvi aza muntu ofobo féliciter ye aza muntu na monde de bina maboki fobo luka kutu bo encadrer ye bien parce que azo sa makambo eza malamu azo sa makambo ezo ko mema culture na biso likolo liboso. Et c'est là où mon coup, beau finir, beau kangama pour que beau PC main fort, beau soutenir encore davantage, mais bien bolingité. Pas ces années, parce qu'il hypocrisie tellement à ma casse, na kacha monde n'absolu, il y a comédie. Hypocrisie à ma casse. Tout le monde a dit qu'il y a une joie. Il y a qu'à faire dans la place où la place où Belvi a comment te belé ba sepela en angotier. Ba te belé ba sepela te place Belvi a comment. Soit disant pour y aller sima. Eh, babi, ba dernière peut ba comme ba première. Oui. Ba comme ba première. Yo, za ki mutali boso. O kokai ko sale lo kote. Ton attend la bino. Ba ouverture za ki te tant la ba on pesa meli bango. On doit comprendre. Génération le temps le pesa meli bango le ba savourer monde na ba théâtre. Le to mo na gesho ingange na poto. Vous comprendre ba comme que poto ba comédien na biso ba suna complexe ya poto te ndenge zaki ba comédien ba que poto ba kimi lelo ba kima te bazo kende bazo zonga c'est une honneur et fierté ya mboka na biso na presque to pousser bango ba kende liboso biso tozana ba futilité tozana ko luka ko créer ko déstabiliser loko mo boye o moninga zo sala bimisi mbongo na tiembongo ne belé yo na mutu na olinka faut déstabiliser. Et là, quoi, belle vie, au déstabilisant, au penser pansana, ndé au moni malam. Non. J'espère que tout le temps qu'on a ici péchanga, tout le monde a dit ici péchanga. Tout qui est la page net, tout qui est là, beaucoup de chamaloba parce que à chaque musique a fallu na kati. Et on doit éviter que chamaloba ou la lobby. Maloba ou ici la lobby est tellement profond. Asengi na ba pécha love. En tout cas, ba on se balinga ki boba soutenir kaye asengi bango baya. Ici Azar Star Moko sans complexe. Ici le péchant a star moko aza o ba bengi star aza la bongo. Ici le péchant aza mutu moko ata aza ki wa pata aza ki dans la voiture à sa côte qui aza pressé ne si kazo kende fan moko woni da ici le péchant a senya kita pa kangane photo akokita kangane photo donc fan moko star moko sans rancune star moko sans polémique. Alingane ba polémique pas alinga ko vivre alinga asepela kana ma lipamboli bande kona ye ici elle est comme ça
azaka vraiment ouverte na lipamboli bandeko na ye yango moni lelo ici azo peser na kata monde ça ya théâtre malgré Ursule alors ça théâtre te vous comprendre malgré ici dans la chaîne te ozo lobela kaka ba film azo ça ba film mais ici a peser pourquoi alors ça makamba minene pourquoi c'est parce que bonté na ye façon na ya ko vivre façon na ya ko tela ba façon ya linga kabatu to mona Ursule comment a soutenir ba maman na ye o ba sala ka to mona ba maman chako ba maman linga ba maman nyoto ba maman bipendo to mona comment Ursule honora bango vous comprendre donc pour vous dire que baza ba femme oyo a ndenge moko na belle vie quand il a patron na ba dina no o baza ki mutu ezo sala o ba linga kama pamboli ya baninga o ba compagnie ka baninga na bango sans haine sans rancune bata bongo nzamba continue toujours ko pambola bango yango moni Ursule malgré zo sala ba film était ceux qui soit disant ndenge ba monde en ya film ezo kini mais Ursule comme mon ezo peser toujours ici là otanga ma toujours parce que ba finga kaka mutu yo ana eloko kati na ye ozomona tellement Ursule azana ba biloko mo be kati na ye yango moni kombole lelo ezo pesaka toujours pour na internet bazo finga kika pasi bebi pe toile pe liseza kati na Ursule faut ba lokaba etufang imagine to muta joueur alete imagine to muta zali na ba film na binote o bo salaka akena di de part et d'autre te ozomona mais atanga maka toujours kombole tanga maka toujours yaya il faut poser 1000 questions. Il faut se poser 1000 questions. Pour vous dire que Aza talentueux, alors la famille, botika ko étouffer batala baninga, botika ko étouffer bato bazana lipamboli na bango. Aza belzi aza ser na ye. Aza ser na ye, bazo wana bazo belo bazo sala, il faut à soutenir ser na ye. Bino bato boloba na bino toza kunate on s'en fout. Tout le monde, tous les comédiens baebike, ils ont des locaux moko ou batu ba préparer na showbiz eza événement ya belle vie quand il a patron. Tout le monde a bien ata bo sali ignorance, ata bo lingi bo étouffer événement oyo. Bo tikala ko étouffer événement oti. Bo ko ka ko sala le côté parce que eza ouverte même devant dire azo mon effort beza zo sala pour na ba comédien na ye pour na ko valoriser mboka na culture. Yaya, bolonga te. Babi boko ya de part et d'autre. Bon, on a tenté à longa événement ou. Événement ou déjà, nous avons baissé à votango. Vous comprenez? Showbiz ou nous avons déjà tchango la place na ya tchango dali bosso na yebiki le 29 mars na 17h30. Aebiki baba 16h30 17h30 aebiki événement moko ko le kana Congo na showbiz moi na belle vie kandi a organisé. A opé artiste en l'air. Alors bino badongolo misu. Bino bandoki à théâtre. Bino basoki banani ba fan moko boy quelque part. Yaya. Nyon sobori ko ça pour déstabiliser loko zéro. Je vous dis zéro. Ate bo bibi c'est lo mo boye. Le 29 kaka wana na tongo. Événement à 17 no bibi na tongo yaya zéro. Rendez-vous na biso à ne pas manquer. Rendez-vous na biso c'est maintenir les 29. Ba pousse en hôtel, ba kiti en hôtel et tikali kaka les 29 qu'il plaît ou qu'il neige. Et ça ka les 29. Ata bo beti si mbula soki ya ndenge nini bando ki bo sangani pona ko beti mbula yaya. Mbula le beta na tongo ka na air na mbe sila o ba rappelle la pluie vient le bon temps et ça pena bon temps ba ko se déplacer ba ko ya. Donc pour vous dire qu'événement voilà et simba mi na maboko nkolo parce que to ke ko yibate ba ke ko finga te ba ke ko sa musala na bango po pesa bango mbongo vous comprenez et ça musala o bani ba mériter alors mutu moti akanga musala wana mutu mota ko étouffer événement à l'Evenef bravo ici Pechanga bravo à tout le monde ba comédien tout o bo tshilo boko na bino o bo zio la pour ko soutenir bo bimisi ba parole à malam to zio ba parole wana to arracher ba parole wana pour la belle vie OK toujours liboso merci na bino nzambe apambola bino biso famille libota on est de cœur avec vous tellement besoin de cœur avec notre maman biso peut tous de cœur avec vous en tout cas mon bout na bango ici Pechanga Blackland mutazo peser dans katabonda ya YouTube azo peser malgré kazate mazali kombe tanga ma toujours yaya oza la seule unique parce que ba te belé oh bazaki basoki bazaki na ba chaîne té mais ba kota mai
Vous comprenez? Si vous avez un moment de la comédie, tu me bakota mais yo, au peser toujours malgré vous êtes en tout cas à forte. Ici péché on a forte. La famille n'a tiki bino rendez-vous les 29 toi quand rendez-vous